Shalom, shalom, bonjour, bonjour, mes bien-aimés dans les Seigneurs. On appelle biso mbote na kombo na Yesu Christu, mokonzi pe mobikisi na biso, mobateli malamu. Nazane sengo, mes bien-aimés dans les Seigneurs, et on partage na biso message oyo lelo o nzambe apesi biso. Donc tika zwa lokumu, nzambe na biso aza bolingo, il est merveilleux. Mais bien aimé dans le Seigneur, on a un message oyo na lo nzamba pesa kinga na pesa dernièrement na lobaki eza na kaboli yango en trois messages pour na pesa. Donc nzambe na biso zo lokumu po après ça le susu apesi nga susu ba message mususu tika zo lokumu mais na pesa nanu oyo na bandaki nango po to kende en ordre. Tika papa na biso azwa lokumu eza ba message oya mboka na biso ba profession nzamba pesi na makambo ekokoma makambo oyo ekosalama na mboka na biso na oyo ekosalamela biso peuple na ye. Donc eza ba message à venir eza vraiment très important mais bien aimé dans le Seigneur vraiment ba ndeko nanga lelo penza na nzamba salinga grâce à permettre ngai na pesa penda ba signe plus clairement. Pour comprendre nzambe alobi nanga penza à permettre na solo là vraiment donc na fungola un peu na fungola moi mokie na makambo yo ayebisinga na fungola moi ndambo. Donc voilà mes frères et sœurs so tozo sanzambe na biso tozo yamba ba message na ye tozo yamba mosali na ye maloba na ye oyo azotinda apambolaka asepelaka pe apambolaka bimisaka lisusu plus eza lokola parent yo parent mwana soka yokelaka yo mwana soki olobaka yo kaka asa botosi osala ni tosalaka nini biso ba parent to gataka mwana na po nini po to moni mwana malamu ayo kaka azoyamba azoyoka biso papa na biso pe aza bongo aza papa nzambe na biso pe aza bongo. Donc voilà nzambe des fois apambolaka te soka zo pambola surtout mboka na biso te ezali puisque en tout cas na oyo ngai moko nzamba ayebisinga ezali puisque to refulaka ba message ya nzambe to kangaka motema na koyoka makambo nzambe azoyebisa biso to refulaka yango penza yango yosalaka nzambe akokangama akofungolela biso te bomoni mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc tangu tozotosa nzambe nzambe na biso akosala nga vraiment zeloko nasambela mpona bandeko eloko penza na kosenga na biso eza toyokela nzambe toluka ye akoyebisa biso plus totosa ye akopesa biso mingi. Donc voilà mes bien-aimés dans le Seigneur yango na memi ba message o lelo na kopesa ba signe moko prophétique makasi lelo mes bien-aimés dans le Seigneur na kopesa ba signe moko prophétique makasi na lingi bolandanga mes frères et sœurs ceux que ozaki moko sa musala moko boye poza distrait toza na distraction te pour comprendre mais il faut yoka pena ba monionso esengeli yoka ba mo po okotirer ba signe na makambo na oloba lelo et ça très important. Donc otikina neloko osala po yoka penza po eza po na vie na biso ngai na bino mais bien aimé dans le Seigneur tika tata azwa lokumu. Mais avant to banda na pesa bino ba merci na tuna bino ba santé ndenge na linga kosala esala ngesengo makasi ko tuna bino ba santé ko tuna so boza bien ça me fait vraiment plaisir. Donc avant to kota wana to tikana no mama na biso na maboko ya nzambe na biso azala na contrôle ya makambo po banguna bazana motema pasi mes bien-aimés dans le Seigneur po banguna donc esili pona bango boyoka message po esili pona bango nzambe na biso aganya kaka c'est lui qui gagne toujours aza puissant oyo aleki na nguya aza te. Donc tobondeli na kombo na Yesu Kristo papa merci tosengi yo merci na kombo na Yesu Kristo. Merci pour la grâce au sali biso lelo papa. Merci nzambe na ngai pour na kopona biso peuple oyo peut-être to mérita kité mais na bolingo na yo papa oponi biso poni ba congolais. Na sengi yo merci nga na pesi yo merci papa na kombo na Yesu Kristo. Tozongisi lokumu lelo lisusu epai na yo. Na pesi yo merci pona bomo ya bandeko nyonso bakolanda message o lelo tika lokumu zonga pai na yo mobateli malamu zwa lokumu po na bomo na biso bomo ya bandeko nyonso tu o bazolanda tika message o molimo na yo papa akende nango ye moko jalousement achango na mitema ya bana na yo
apesa bango discernement message efungola bango misu bayeba lelo lisusu nani bazali pe ba comprendre makambo ozosalela biso ba comprendre ton nini oyo tozali ba comprendre signe oyo opesi biso lelo na message oyo tikozwa lokumu papa zwa lokumu na kombo na Yesu Kristu tozongisi lokumu nyonso epai na yo tika makila na Yesu Kristu ebatela biso ebatela bandeko nyonso bakolanda message oyo banda na ebandeli obanda na biso ti okoma na biso na suka molimo na yo epesa biso discernement molimo na yo apesanga mayele sagesse ya kopesa message oyo intelligence pour nabimisa ba mot apesanga ba mot qu'il faut pour édifier, pour délivrer ton peuple. Ndenge yo moko lingo délivrer biso papa. Na kombo na Yesu Kristu, lokumu nyonso zonga pai na yo. Amen. Amen, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nde na lobi bandeko nanga na ye na message moko très puissant. Message moko puissant. Tika nzambe na biso azwa lokumu. Nazo pesa ba révélation oyo nzamba pesi ngande na lobaki na kaboli yango mais avant tout nazo senga bino lusu merci mes bien-aimés dans le Seigneur j'espère je sais que papa na biso azo batela boza bien boza en bonne santé naza ne sengo ya komema message oyo lelo lisusu boso na bino tika nzambe nanga pambola bino esika bozali pambola bino bana na ye bandeko nanga ndenge tozo partager bozo fortifier bozo sunga na musala na ye na ba commentaire na ba verset biblique bozo pesa l'air msunde comme ça poser question l'air na olingana répondre bona moi bino aussi bo répondre qui est bozo kota na ko répondre en tout cas nzambe na biso zo lokumu salo mes frères et sœurs ça ya biso nyonso nzamba monaka azomona bino soki azomona nga azomona bino yango nzambe lelo asali alobi na ngai parle alobi na ngai aujourd'hui a permettre nga na pesa signe moko o bo comprendre ngo bino mongo lelo eza bénédiction nzamba alobi na nga pambola bana na nga yebisa bango na lalite nazo sala bokoyoka ba message na ye nango botika te mes frères et sœurs benga muninga kabola message oyebisa etala makambo tata azosala lamuka oyo alali ndeko alali pembeni ndeko lamusa ye tokomi na ngonga ya kolamuka ezali message ya bolamuki temps de réveil temps na biso ekoki. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur message oyo na ye nango lelo nzambe na biso apesaki ngai yango le 5 avril, le 5 il y a mois 5/04 il y a 2022. Naso tasiko na message na biso liboso oyo papa pesaki nga. Mais bien aimé dans le Seigneur na lali na butu oyo ya le 5. Nzamba zo la kisanga nini. Na lali mais bien aimé dans le Seigneur na moni carte ya Afrique. Carte ya Afrique na biso kaka. Siko carte Afrique wana ba dessiner ngo lokola botoyebi ba dessin ya kala ba archive o ya kala ndenge bazaka ko sa ba dessin ya kala neti na antiquité neti noir et blanc ezaki na couleur mo eza lokola ba couleur ya lelo te ndenge to mona ba android ndenge pesa ba couleur te ezaki neti ba couleur ya kala bomo ba photo ya kala ba couleur ezaka nango wana ezaki siko couleur moko bongo sikoyo na carte wana Afrique nde ba dessiner ki yango na kati na bamboka ezali komona na te ezali ka carte Afrique ba dessiner mais na kati nango mboka moko kaka moto ezali komona na ezali vraiment coloré ezali kopela yango ka moto ezali komona na ezalaki RDC ezalaki mboka na biso donc na kati ya Afrique mboka na biso RDC ezalaki komona na ka yango moto ezali komona na carte mobimbe ezaki dessiné un peu peint ezaki lokola peinture neti ya pembe noir et blanc sikoyo na kati ya carte wana na moni na kati ya carte Afrique na moni mboka na biso Congo après na moni ba écriture bakomi babandi likolo ba écriture bakomi ekiti tina se ya carte na moni bakomi ba makambo siko ba makambo mo bakomi
nzambe abendi penza misu nanga pene me nazoyeba nanga makambo akomi te nazoyeba monoko yango mpe te nazokoka mpe kotanga yango te nayebi langa yango te nayebi baécriture yango nayebi nanga te sikoyo namoni loboko donc loboko ya nzambe ye moko loboko moko ya monene mosapi moko ya monene mosapi oyo nde na tieboye mosapi na ye azwi mosapi na ye abandi sikoyo en fait kolandisa baécriture wana donc comme si azotanga ye moko azolakisa nga makambo akomi me nga nazokoka na nga kotanga te nayebi écriture yango te loboko mosapi na ye ezokende ekei na écriture ekomi ntina suka ekiti na phrase ya mibale ekei ekomi ntina suka ekiti na oyo ya misato ezokitaka bongo nga sikoyo naolanda na miso ndenge mosapi na ye ezokende ndenge mosapi na ye ezokita ti mosapi na ye ekomi na katikati place carte ya Congo ezali ekomi wana esuki mosapi alongoli mosapi na ye elongwe ntango mosapi na ye ka elongwe alamusi ngai mona pongi donc nabimi na ndoto wana. Donc, nayebi te so comprendre mes bien-aimés dans le Seigneur, bakomi makambo na carte mobimba ya Afrique karamboka na biso mutezaki omonana ba écriture ezaki bakomi makambo ti ekomi wana na tila to komi na mboka na biso na Congo alongoli musapi na ye ba mona la muki na pongi mais ba écriture musu etikalaki na se akomi na sete elongwe. Mes bien-aimés dans le Seigneur, na suki na nuwana na rotozonga poto partager nde to salaka na pesa malobo papa pesinga pona message oyo na pesa message ya mibale. Message ya mibale eza nini? Message ya mibale ezali ke ngai moko nalalaki kolala nalali namoni quartier ya Congo wana eza message moko esieleka. Je pense que na pesa message wana mais nzamba permettait nga na pesa message wana na nde na pesa la kiam a permettait nga bongo alobai na ngai na pesa yango à la troisième personne na pesa message wana lelo tant nzamba to banga alobai na nga makambu ya carte Afrique à permettre nga na pesa message qui est en rapport et ça na lien so toyoki yango bientôt comprendre. Alors na lalaki na ndoto wana nazomona carte na biso ya RDC. Tant na moni carte na biso ya RDC nazotala yango na moni carte na ndoto. Tant na moni carte mba moko na moni ngai moko mes frères et sœurs na moni nga moko nazwi loboko nanga na tie na lisu nanga na longoli lisu na ngai na longoli lisu na pongi na ndoto donc eloko oyo kosala ngo physiquement te mais c'est un message na ko expliquer yango na longoli lisu na ngai na zui lisu na nga na kei nango ti na poser yango na carte na biso ya RDC. Donc na assuré ça clair na longoli lisu na nga na poser yango ngai moko na longoli lisu na nga na poser yango na carte na biso ya RDC ngai mo na comprendre te na bio nini na longo lisu na nga na tiango na carte ya Congo ya RDC nde eza message au papa lingaki lelo na pesa bino donc en fait na pesa bino na fungolela bino na pesa bino signe oyo na pesaki à la troisième personne po alingaki bongo lelo na pesa bino signe. Moi je sais c'est parce que toujours kende na direction koyoke la nzambe yango lelo nzambe apesi biso plus de signes et akopesa biso so plus de signes soki to yokeli soki to tosie nzambe na biso akopesa biso plus de signes nzamba kofungolela biso makambo oyo o biso moto zo kanga pona kokanga motema na biso ba rejetaka o nzamba zoloba te babundisa keloko ya nzambe te po eza kobundisa ye moko po eza volonté ya nzambe aza na bato ya poni par-ci par-là apesi chacun mosala na ye biso nyonso toa baoin ya nzambe nga naza wa nzambe bino mpe boza baoin ya nzambe apesi mutu na mutu mosala na ye.
Donc na suki na wana na message on ozongela on azonga na oya liboso poto discerner po na pesa maloba o papa pesinga. Mais bien aimé dans le Seigneur, nzambe na biso aza bolingo. Alaksinga carte na biso ya Afrique na ba écriture et komi na carte na biso asuki wana. Elinko lakisa nini? Nzambe azoloba na ngai boye. En fait, c'est un deuxième, même genre, il y a d'autres, on ne pas pesinga, mais monsieur les ara yanga moko. Monsieur les ara pona nga moko. Alors, nzambe azo sanga ba écriture wana nyo soto nazo mona. Nenga bandai kotanga wana ba phrase wana bandai kotanga o nga nazo kotanga te. Ma sosoli singa yango. Azo ebisangai makambu nyonso moni bakomi. Nde nazo lakisa yo ti place na komi. Na RDC na Congo ezali makambu nyonso na loba po na Afrique makambu maloba nyonso nga na tia po na Afrique oyo nyonso na likolo esi esalamaki esi esalama sikoyo tokomi awa na RDC na suki wana po na nini po ngonga ya Congo ekoki o wana nyonso to esi esalama siko to komi na ngonga ya Congo et puis na ngonga ya Afrique. Tangu ya Afrique ekoki, tangu ya Congo ekoki. Makambu oyo etikali na se eza makambu oyo ekosalama. Yango na suki wana po nanu esalamite. Wow! Mes frères et sœurs, quelle joie! Quelle joie! Banduto mususu olamuki moko mo seka seka. Donc, oza na kanda ndingini, olotaka bandoto kitoko. Ozwaka ba message kitoko. Bandoto ya mabende ezali so bazola kiso mosali mo ya lokuta. Bazola kiso mutu moko salela rane nzambe tazo kosela esaka motema pasi. Obi andeko oyo pe ça fait mal. Adungi nzela. To baba bandoto ba attaque ezangaka te. Po biso bana nzambe wa bunisa bisoka mais ndoto aboye mais quelle joie ndoto ya espérance ba message tozo zela. Mes frères et sœurs, nakumisi nzambe po nzamba lobi na biso tangu na biso ekoki tangu ya Afrique ekoki tangu ya Congo ekoki maintenant tangu ekoki siko to sosola mais bien aimé dans le Seigneur makambu nini nzambe na biso zo ebisa biso to solola Bible zo ebisa biso mes frères et sœurs na livre à Ecclésiaste 3 qui a un temps pour tout. Elinko la kisabo ndenge nzamba alobaka na mukolomo na lala zo ebisanga nazo ki azo ebisanga nzambia ntango nzambia ntango nga na yebi na comprendre que za ki Congo ntango na comprendre pe que za tango mais oui makambo spirituel na bilem su nzamba zo ebisanga makambo mobwe nazo comprendre te na kenda ko luka ba mama na nga oyo baza ekolo wana ba expliquer ngai et puis Saint-Esprit a révélé ngai loko ni nzambe ya ntango donc nzambe ya temps nzambe asalaka makambo na ngonga na ye. Ecclésiaste Bible ezali maloba ya nzambe. Bible zo yebisa biso na livre Ecclésiaste 3 qu'il y a chaque chose à son temps. Nzamba sala likamyo so na tango nango. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se marier, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour tout. Nzamba sala loko ne loko na tango siko zo yebisanga ke temps ya Afrique ekoki temps ya Congo RDC ekoki. Alors, pona nini Congo eza poye mo mutapona Congo. Nzambe alobi yende mutapona biso biso te mutopona kaye. Alobi apona kabana na ye, apona peuple na ye pe ayebi ba projet o ya forma. Il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Azo biso na livre Acte 15. Acte 15 dans verset 16. Le Seigneur s'est choisi un peuple qui porte son nom. Il s'est choisi lui-même. Il s'est choisi un peuple qui porte son nom. Yem tapona biso bisote. Livre à Sophonie 3, dans verset 9 à 10. Je donnerai au peuple les lèvres
pur, afin qu'ils me servent d'un commun accord au-delà du fleuve de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes serviteurs. Bien-aimé, yango na ngina zonga siko na yebisa biso likambo oyo. Namoni bandeko mosusu balobi nzambe alobi tozonga. Gloire à lui, gloire à Dieu. Alobi tozonga ebisi bango bongo. Sikoyo nga peso nazoya na message fona yebisa bino o nzambe ayebisi ngai. Oyo ayebisi nga personnellement nga so nzambe ayebisi nga likambo te. Nakoki koloba te bandeko po soki na orienté bino mabe nga na omema lisumu pa nzambe. Nga nzambe apesa nga temps. Nzambe apesa nga temps. Et puis comme nzambe a permettre ngai nanu te nde nalobi nzambe a permettre ngai te na makambo susu. Je respecte, j'obéis na mongongo nzambe. Mais soki totali na makomi ezo ebisa biso que akopesa peuple na yako zongisela bango ba o bakendeki na captivité au-delà du fleuve de l'Éthiopie akozongisela bango mabele na bango po ba adorer d'un commun accord. Mais bien aimé dans le Seigneur, tout l'andaraba message très bientôt soso la kayango. Yango na ndeko bako oyebiso nzamba lobi tozonga lelo zu avion okei okutana makambo susu. Nzamba lobi na biso temps ya Afrique ekoki, temps ya Congo ekoki. Est-ce que nzamba lobi na biso temps ya komata na avion pe ekoki? Non, c'est deux choses différentes. Soki nzamba lobi temps ya Afrique ekoki. Elingi olakisa te ke temps pe ya kozwa avion o mato kende. Nzamba lobi na yo mato kende te. Te alobi temps ekoki ya Afrique. Temps ekoki ya Congo RDC. Mais est-ce que nzamba lobi pe temps ya komata na avion ekoki? Nga nzamba ebisinga bongo te. Po so totali pe temps nzambe ayebisaki ngai yango oyo te. Mais est-il que nzamba azolakisa biso ki azosala temps esi ekoki? Il faut na bimisa maloba o nzambe apesi ngai. Po Bible ezobisa biso ke toko kende ko adorer alobi mes adorateurs, mes serviteurs. Bapona minaye toko kende pamba te toko kende te to bando luka place a rovanda to bando luka place a rolala to bandi ko kutana ba problème ba misusu bande ko misusu ba kutani na ba kufi ou bien likambo zuyo. Non, est-ce que nzambe na biso za nzamba désordre? Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce que nzambe na biso sa makam na désordre? Nzambe o apesa biso ba vision, apesa pe provision. Soka la kisio ki aipsio orokende asia bongisa nyonso. Et moi je vous dis les lots mes bien-aimés dans le Seigneur que nzamba la kisanga nyonso o yazo sala pona musalo apesinga. Azanzamba par hasard te. Azanzamba ordre sala kamakambu na ordre moko incroyable. Tant ekoki, mais ali tant te nzamba lobi to matana avion to kende. Ça ce n'est pas ma responsabilité pour na kosa na kombo nzambe. Mais est-il que ton abiso eko elinko lakisa to kangama na nzambe na biso to bondela po tan abiso esekoki. Ba poto o tozomona diaspora nyonso esika bazali bako comprendre que esika bazali za sous esika na bango te malembe to mona ba miso bazo refoulé bango na loba imamba refoulé bako refoulé mosoko to ti oza na mukanda ba kanyo na makasi bazongisi yo bako refoulé biso bako maltraiter mosoko. C'est normal puisque tant na biso esili na bamboka wana na oki na France zo benga na ba africain po ba pesa ba ukrainien place à revendre. C'est normal. Ton abus est il faut te dégager. Malembe. Ndenge nzamba ko salela yo ko résister te. C'est que nzambe mutazo conduire yo dans nzela. So moni magamo bozo yela yo ezanzambe mutazo conduire yo. Lui-même il te conduit. Donc ça likambo nzambe na mwana nayi. Po ba ope mususu ba ozala ba incrédule, batunyo so bazonga te po mususu pe baza incrédule, mususu pe ba boyi ko se repentir. Ba ozala bloqué na lobaki yango. Donc to soso la makambu tata nzamba zo pesa biso. Et ça très important. Nzamba lobaki na Abraham na livre Genèse 15 na verset 13. Nzamba zo bana Abraham alobi sache que ton peuple ba okene na captivité, ba okanga bango pendant 400 ans. Mais nous sommes ces peuples là. Tant ici koki
moyen na ba chiffre ba calcul ba nini ça puisque tout compte surtout ba chiffre et pas nzambe compta ba chiffre tout le monde a 0 1 2 et ça a signification nango nzambe asala makambo nyonso tu yango tomona bible yebisaka biso asala mokili pendant 6 jours poni bazopesa biso bajour banda na premier jour abandi na 1 ti na 7 eza na signification monene tosala nango très attention. Donc voilà mes bien-aimés dans le Seigneur tososola makambo oyo tant il y a esclavage esili fini la servitude fini la captivité tozokende Esaïe 14 eyebisi biso ke bato oyo tomonaka na bakosalela biso baza bana misala na biso. Esaïe totanga pe na livre ya Esaïe na verset 60 Esaïe 60 na verset 1 totanga pe na livre ya 2 Chroniques 7:14 kombo ya nzambe na biso eza kombo ya peuple na ye. Éphésiens 5 na verset 14 ebisi biso toi qui dors réveille-toi. Yo muto lali la muka toza na temps ya réveil toi so na temps ya olala te toza na temps ba distraction te toza na temps ba message moko ezanga mutu na makote ndeko so moni message moko ezanga ezo memela yo eloko te ezo memelo bomo ite ezo distraire yo bima wana toza na temps ya koyoka makambo tata zoloba po orienter biso to komi na tango nzamba zo sangisa biso orientation yango po to sanga to yeba makambo zo salama toza na besoin ya ba signe de temps c'est très important toza na besoin ba distraction te. Alors message mususu tata nzamba pesinga ya ona ebisi na partager na biso bandeko ya lisu na komona kolongola lisu na nga ko tia na carte na biso et ça tout simplement pour lelo nzamba permettre ngana lobango eza po nzambe achenga yi sentinelle eza lisu ya sentinelle lisu ya ko veiller na ebite so toza boni na ebite soki toza combien oyo papa apesi musala wana qui n'est pas facile du tout mais ali ngolunga ngaka nde ezaka pasi wana non sepela na nkabo na ninga pasi wana so na obeta ba mabolongo pasi wana nga linga bongo pour naïbi li futa nango eza grande est la bénédiction qui suit. Donc ezali liso sentinelle na entièreté nango bandeko nanga makambo eza ya solo to omona ona miso na biso nzambe na biso alokuta te il court derrière sa parole pour l'accomplir. Akosa kataza mona na moto te po akosa to mona ngo to ko vivre yango bao bao sakana na mboka na biso ba okende nango epaite ba ko kende ba kotika yango mboka eza mboka ba adorateur eza mboka we ko kumisa nzambe eza mboka we ko sala réveil spirituel na monde entier to kotea liloba nzambe na mokili mobimba na ba nation nyonso to biso ba congolais eza inévitable eza nzambe ye moko mutaponi yango. Donc oyo ozala na capacité ya kosala yango te ozala exclu disqualifié yango nzambe abanda koganga azogangisa ngai oyo banda koganga repentance. C'est ça le message. Nzambe alobai nange loko nyonso to koloba soko komi na suka loba repentez-vous soko komi na suka yo message na yo nyonso na suka lo soko komi na suka loba repentez-vous yango nalobi susu lelo repentez-vous mes frères et sœurs poto mona tokota na héritage na biso na loba yango mingi na loba yango mikolo nyonso pour message yango wana repentons-nous tozala kobanga eloko moko te mokili kopesa biso eloko te mama mokili eza illusion tozomona makambo ezosama lelo bomona nde nzambe azotravaille na accélération ane oyo ekosila te na bato ya mabe baosilisa yango te ebele buta baskandale ezosala nana mwana makambo ya boye te bato mosusu bawangana babana aviola kuna pa soki baolangi donc nga nazomona baskandale moko na binzambe me nayebaki ki olobai nanga kobimisa bato na poasa me modele oyo te bamosusu bazobunda bazoswana
tozomona n'importe quoi. Bah, ce qui Joël tatou comme Robina Yamado un impudique Yamado a sens nango eza a sens na ayebi aza kinois mais toi bina kutata nzembo ata ya nzambe ou bien nzembo moko ezo conseiller et même message quoi mais nzambe nzembo wana mosali ya nzambe ayazo binango. Moi je trouve ça, je dis waouh, bravo papa zwa lokumu eza nzambe emoko biso tosali nini nanga na bino bandeko tosali nini eloti nzambe tomona nkande ezobima nzambe emo mutazo bimisango. Vraiment papa na biso azwa lokumu mes bien-aimés dans les seigneurs tika tata apambola bino bo pambola pe baninga soko pamboli muninga nzamba ko pambola yo to partager message au bandeko ba ebe sika to komi voilà les signes de temps et sika tozali lelo nzamba lobi to komi awa alaksi biso makambo azo sala to komi na ton na biso to kamo eloko te so to moni yango po eza normal to milengela na losambo kobanga nzambe bandeko nanga nzamba pesa yo place na yo ovandi penza boke na musala na yo na mission na yo yango nde kopambola bomoi na okozala épanoui okozwa okovivre okoyoka vie na kati na yo po ozosala eloko tata apesi yo eloko nzambe abombela yo kala toyoka na biso biyoka te toluka nde nzambe po afungolela biso son bon trésor po ayebisa biso makambo azosalela biso tomipesa na ye complètement totambola na kobanga nzambe. Vraiment nzambe na biso azwa lokumu apambola bino soki azongi te Yesu Kristo na biso na kozonga na message mosusu oyo apesinga na kopesaka yango po azo nourrir biso azopambola biso na ba révélation na makambo oyo azosala donc idée na ye makambo oyo azosalela biso tala ndenge tozozwa ngolu ya koyeba yango tika tata pambola biso na kanisa napesi biso ba verset oyo ezaki important pona message oyo tika kimia na Yesu Christo ezala na biso soki azongi te. Moi je vous dis à très bientôt mes bien-aimés dans le Seigneur, au revoir.